baliama bata babatama kasi na mbulo yo tokolia barene poto rene na monde ngai. Bercy mwana. Ah yende akama kele le fort ya kana bilo moi. Bercy. Ouais. Bon, quand on sous Céléo, on sous faire ceux qui ils ont engagé, ils ont arrangé au thé. En tout cas, vraiment pour la place sur un et l'autre, on a qu'on le banane. Ma génération m'a fait na biso wana ba Céléo, génération na bango kawana. Bango ba miye binde ni bano vivre na le roi de la forêt. Ba yebi ba bien na malamu bango ba yebaki. OK. Et pas ouais rosa le rôle à coco. Bien que yo pour les Canada kwana. Le rôle te ka facilité na maison mère. On a place ya coco. Pour ozobete pas ya coco lolo. Il y a Igo de la forêt. Parce que nous on a ba kulutu moi betireima na we ranson est-ce que yo rosa la nelo ko ya reprocher bango. Parce que lelo et comment est-ce que ya moni et comment on briller moi na nanga. OK. Ça le tu soit qui moi na 0. Au boti policier musique au bandit aba yema na sol aba yema na re awa mi yo zo yo kate vana na se nguluma simba poto wana siku mwana Théo comme qui est pas Patrick Beckham oza mwana Patrick Beckham to ozali le ngana travailleur à Patrick Beckham obi na ça travailleur na kati ya groupe ya Patrick Beckham mais moi na pe na musique azala moi na musique ah moi na musique azala ati oh oui donc c'est que babloko to comprendre ngonini ils ingratitude to ezani des ingratitude so ipo bimaki na maison mère bat ba yebaki na maison mère ngabo ya koza mwana wera lingala ezalo kana tindeto omona balangi ya portugais do omona lingala musuba lo bakaka ete wana mwana nanga. Bonjour, bonsoir, amis fidèles internautes. Balandinian sur l'émission Oyo Awa Bisso sur Miss Girl Télévision. Ça dépend de l'ère laquelle vous avez capté Bisso partout, en Afrique, en Amérique, en Europe, en Asie, et Banderonion sur Oyo Bazo comme la Bisso. Merci pour l'appel, Nabino. Merci pour les commentaires, j'aime, partage et surtout, de vous avez s'abonner sur la Bisso toujours bien. On a qui défendre le drapeau, Tina Souka, pour les émissions Oyo et défendra toujours le drapeau, il y a Congo, il y a Angola, na ndenge Angola boye ezo sala ba yike nyonso bien. Merci beaucoup na pa tokia ma lumière ya lemba. Merci na IDPS Mobimba pe merci na Congolaise, touche congolaise nde ba soutenara émission oyo. Lokola mo mesano boyebi ke ba tutu ya ndenge na ndenge ba lekara awa. A eza passage obligé soko ke na Paris ya na Tour Eiffel, soko ye na Angola fo lekana awa biso na kitala ya mboka. Émission Oyo et ça la marana qui mutema kokita pe réalisateur nango azara mulaya ratara prise. En tout cas vraiment merci pour na ndenge bozo chabisora poa poto ki nango kaka toujours bien agence Tabino pe Umba Travel, c'est-à-dire ezawana pour na ba service nyonso ya voyage ya visa et DV loterie PC bandaki Umba Travel azobing sana baike bokende kuna pona ba précision ya ba préoccupation nyonso bozana ngo etali voyage nazana artiste musicien na plateau oyo lelo to solana ya animateur azana parcours à Moulaï, azana bisika boaka zapi na biloko msusa boaka azana ba prince na ye bisika tout à l'éca mettons msusu bo maîtriser ba msusu no ba maîtriser na elongi na été. Il s'agit de l'artiste musicien animateur Missile Botard. Botard c'est grand poète Georges. Encore une fois de plus, merci pour nous répondre à l'invitation à Bisso et puis boye il m'a l'âme l'émission à Awa Bisso. Merci beaucoup. Comme on a plateau qui toque au boye, comme on a donc confort donc rien à dire quoi. Donc plaisir à toi. Rien à dire. Combien de jours déjà dans Luanda? Luanda déjà pour le moment 4e jour dans Angola. 4e jour. Oui oui. Et Zaki moi passage Karanenge Zalaka. Ouais, moi passage Karanenge Zalaka juste que na kufela maman. Parce que tu peux me soucier baebi, na kufela maman kufaki juste na boma. Au lieu de moi benga Congo central donc maman kufaki na boma et puis ba pesa ngai moi repos na orchestre na yana kunda maman vu que nazala awa na Luanda. Na tika bana na bazali awa. Ya ona yaki moi vite fait na yana mona bana comme ça. Nazonga na moi repos nazana on d'ici déjà lobby déjà nazonga na déjà. En tout cas pour Dabiso le retour le biso ka to présenter ba mes condoléances force. Merci beaucoup. Et ça nous a mené à permettre que maman za suna bisoté. Oui oui. Mais siko état que cause l'artiste na famille na ba relation
ba traiter au rapide ne ba traiter artiste peut-être sur disparition ya mutu mo être cher na famille à longwe. Bon, wana ce que comme ils connaissent bat mité mais batu o mutu musunde ba raisonner. Et pour nga na yebi ke wana za mama nanga, mama zo ki temps belaki. Azo ki temps ba o ba yebi na no kende presque tiba matadi ko kende olandela na ba hôpital. Donc maman ku fineka liwa nzambe donc que son âme repose en paix. Donc ba o ba raisonner na bandenge na bango. En tout cas, force et sous Magas. Merci beaucoup. On a parlé Bisso. Boni Basango ya Lady Maître et puis l'orchestre Mobimba. Ouais, Basango Lady Maître premièrement pour na zala égoïste na banina bambo te belé par Lady Maître. OK. Ba lobi yende patron na Bisso muta pesa nga ba opportunité. Et c'est que biro na Bisso Mobimba CG Serge Ngumba, Mandela Cholo, Loglu Bangambu. Donc staff Mobimba biro Mobimba en tout cas bambo te orchestre c'est ça. Très à l'aise, donc à bientôt volume 2 histoire volume 2. Oui. Et ça déjà na date mo calé au histoire et bima. Oui, donc histoire d'ici là le 8 novembre déjà histoire volume 2 et ce côté déjà na plateforme Nyoso le 8 novembre et ça peut na générique générique et ça on a deux génériques et ça na deux génériques. Oui. Yo pour boire qui na ba générique en ya bo ça na kutote ya solo. En tout cas, félicitations. Merci et puis, l'aide du maître, courage. Et puis, merci. Nandenge, au plus d'opportunités. Dans mon ya baïke, il y a trop d'Angola, mais à zappé dans 4 orchestres, quand il y a pour la défense, car il y a drapeau. Et ça, il bien au PC opportunité. Mais au plus, et pas à l'aide du maître, parce qu'il y a un salement qui booster au trop. Mais vous avez un parcours. Avant, au moins, pas il y a Patrick Beckham. Où tu étais passé de ton parcours, le bel abisson au penapo, batum sous tom sous ba yébité, mais aux en la place sous tika ba print, ils en la place sous les cas, et puis aux en a combien de temps déjà depuis au bandi Kopandoulé. Ouais, Kopandoulé vraiment, ils ont un peu moins de temps, ils ont un moins de temps parcours, on a vraiment, à part l'orchestre, on a besoin de tout ça là dans le quartier. Voilà. Premier parcours nanga qui na banda ko beta vraiment que batba mo nanga na banda pa fait nanga Adolphe Dominguez na PC bambote belé yende mutape sanga kombo missile donc yende mutape sanga kombo missile Adolphe Dominguez mutape sanga kombo missile après avoir que ça l'a pas fait nanga tata na ye maison mère na yo sa test na maison mère ça test na maison mère na boka na ba frère nanga ba Sarbati na boka na ba roi David. Donc maintenant le ba na malouika qui mboa la pompage aux zones partout ba yebi dakinde elekela o ba mona pe ba mo ba yebi donc rien donc moyen na lo ba ko to ezati bazo na test pe na maison mère bazo nga vraiment oui bazo nga pe na koma pe na ya pe ba rep yebi kani mamba ngo kenda wenge et comme il y a un moment où il y a des difficultés, na moment et puis il y a un moment où vraiment na 4 orchestres qui vraiment na moment il y a un sala qui va mamusu so eleke la nga eza mamusu ya loba na télé te ndio moni ke kolongwa na ngasko wana na boaka pété un album na boaka vous avez retenu na première équipe to na deuxième équipe vraiment ba bando pesa nga chance donc na bwana umiye baté sona na première équipe to na na deuxième équipe pour ceux qui va matcher ka missile mata boaka na boaki tamu tout na sala ba intervention ba fois na biso ba fina nga c'est scrum. OK. Mais est-ce qu'on a eu mon agina moment moko boye makamu boye la nga belé na orchestre et kuma ba mamu boye donc et kuma fou ba 12 koka ba na se retrouva tina ba hôpital ouais na se retrouva na ba hôpital ba mine buka nanga donc et kuma ba menace moko vraiment na CP là na ngote na décidaka vraiment na moment na habité fait na ngai les rois de la forêt big boss ceux qui partira là oyeba mambo na sima mais na habité donc na soka ba choc mo boye salanga pasi na longwaka vena nga silos kama yebi mamu na loba oyo après wana silo tamba kemikili biso to tikali tamba kemikili orchestre kuna silo alongwe ba David Bakei nga loba na beta na sundule te mais c'est le tellement yeba te wana bosser tellement na ke sala orchestre nanga funa banda na benga epe na benga misi no monike silo benga nga na ye ni to sala équipe wana eza yi ngana yaki pour benga ngai ndi orchestre on salima plus 10. OK. Tu au sala album nzoto na nzoto ndi ubwaka lukeke ba bono solo ska mesa na mene vana maluma bantu boye baka pe ko vana na batu indie bilo nanga metre 150 ko beta na nzoto yanga
Balema sosola, balema batama. Kasi na mbulo yo tokolia barene poto rene na mondi ngai. Ngamu na bwaka. Mundele mayele asaleli noire velo. Mundele mayele asaleli noire bato bandeko. Yekoma natura noire. Noire sali kwange yekwa ale kwanga bateke. Ngai. Ouais. Bablo kana nyo tikala na album wana nzoto. On tout ba archive no ba print na wana ba print na ngai ve na nga selos kama yebi place aza. J'espère que wala na nga yebi ke wana soda despa vandi wana. Et pour que générique on a sala on nzela. Là ya bengi sa banima pardon, boli mi sapota la côté na sa vraiment comme on est pendant ta boss na ngai. Donc yemoko grand maes ayebi asenga ka ba animateur presque tozala ne belé ba animateur belé mona ba boka na ba orchestre. Bayaka ne belé ba chape ba générique ya tukene ba mabula ba ya ngone nga tuna chate na bosa na mère na ngambila bela yaka na répétition na vi na maika muna ba papa na biso na répondre na boya na loba président na critin tous les collègues na ba sika na ba chanter mais mutu nini mais yende mutu presa bi misaka ito ba ndule yende boye medeni toko ma ko kati mais nzo na yoka ki bango na kesko pale na keko boule ezala kutu na kombo ya grande sœur na bando boka sœur na nga Judith Semo na PC bambote lukeke ba kono Judith Semo sanga meneva na maluma bantwa boye ba pe ko fana na batu wana basika no pelinga ba jina bien ba chante bien wana siko na bula on a bi iloko pe ko sa générique juto ke maki na sala on a rond-point ngaba na station wana na bengi masa nga koba torti général wa zara pa yo yebi kutu drumer on a biso wana torti général bana PC bambote ba GB bondo immeuble wa sobeta na maison mère ouais ba maya nkamba ba soliste ba masa nga ba yebi mambo na lo ba na yebi sama ya boki tsana ba biloko ko boso na générique album nande ni nga c'était bozo eloko eli nga générique ya disque ya savoir ba so pe courage ba kiti sana mo parler mo kali boso ka wana ko ba su baguette masa mo accompagnateur phrase azu guitare ya yoka ngoro lukeke ba kono selos kamba sa rega bang boye ba ka pe ko fana na batutu tokinda maki c'est là le but proposer na proposer na proposer pe kanga ba vina biso ba flamme ko to ba boya te qui son âme repose en PV na nga sege minuit ko to ba no benga ngai petit yo na mono lo ba soudanais ko kana ba soudanais makasi nabi via solo wasko na kata studio skoyo masa na mobo shikia abetaka li solo mobo nabi bongo kwa na bakimu skuto izalati auto neto préparer générique na yeka inspiration kana kata ya studio nina yana babiloko balema sosola balema batama kasi dambulo yo tokolia barene poto rene na mondi ikomana générique wana biso to boaka te na générique liboso to pesa ka ba plan les selos kama boaka yemoko parce que na les marquis kuna déjà là il y a eu sati ba ntengo di bende kuna déjà beti ki koto sko sela total rien ngape koto na wala la télé sunde azoka opportunité boaka générique wana mobimba ale biso to yo boaka na deuxième générique OK de to boaka na masa na plata wa boaka pa nani na la team wata baboka Michael pile to sala na yo wana to boaki et puis et pas na yo mona ke munga mugbe kenda moi ja mangbo kenda moi ja natalité awawa suna wafanda rabo kitogote fiki na zala na famille na Angola ndi na yo quitter orchestre selo na 2010 OK na yo ya Angola après Angola sko le ya zonga susu awa amzongi sanga susu king ni na continuer carrière na pas Lady Maître de part passer les des osasco pas Patrick Beckham Lady Maître en tout cas merci on les a parcours et artiste ndingi zalaka kaka alors na parcours na on a équipe nyonso yo likiwana qu'est-ce que ni otike na ba bon souvenir nango na place au boaka ki na place au boaka ité bon l'orchestre on a tika na ba bon souvenir nango ezala non premièrement na maison mère non azala rano bien na maison mère na bossa na elo monter vengia maloba ngo trop même na podium
que ministère tout à l'école likolo ya maison mère na podium wana ya maison mère tous été partout à okenda ozaka na bénédiction so na okosa bana wenge bayebi donc so bazongisi ba image ba mona vient so na loba eloko wana et puis ko yana na ataka podium wana donc so ka on ataka podium wana ka batu ba betela o maboko qui simba partout qui ne loba que yo mokara otambola bien te mais so tambola bana ba droitique na oka ya vie bien au partout on a okutana na ba relation bien au samamba bien mais eloko wana promesa elo mobo etika langa na maloba via loba pour yana ngana wenge na santaka $100 comme so lo te panana OK na santaka pena que j'ai fungwa maki le moi souci on a ndenge makambo yelanga et puis ça nga déception mo bona mo na raté pour ceux qui nzamba linga ki na moment wana album on single ngana boka ngeza la sous-sol o baba boka magisa komba ba masanga mais ça ba référence primise tombé la primise on ni masanga kitoko ya yo ngana son opportunité na OK album wana et simbate na mon normal vie so continue OK na maison mère lelo eza parmi l'orchestre oyo et bimisi ba musicien et belé eza parmi orchestre oyo et fouli ba musicien et belé vis-à-vis à ba remarque to ba réclamation ya ba musicien msusu ba longo na maison mère to zo exemple ko ndeti ya Leo Scram ndinga zo traiter ou ranson comme père na ye ndinga zo traiter ndinga ke na ye yo siko lelo et pas ya we roza lo la koko bien que yo pour les Canada ko wana loko teka facilité na maison mère ozo na place ya koko pour ozo bete pas ya koko lolo ya Igo de la Forêt parce que nous on a ba kulutu moi betireima na we ranson est-ce que yo roza la neloko ya reprocher bango bon tant sous c'est Léo tant sous faire ceux qui ils ont engagé ils ont arrangé oté en tout cas vraiment pour la place sur ana elo na ko lo bananu ba génération ba fait na biso wana ba Léo génération na bango wana bango mo ba miyebi ndeni ba no vivre na les rois de la forêt ba yebi ba bien na malamu bango ba yebaki mais tant que biso ba to mona na makambo ndezo kendele ya important ça ko lo barake bango pe ba yebaka ke wana za père na bango asa père na bango ya bilo musu esa bilo ko lo ba boete esa bilo ko lo ba boete esa bilo musu pe biso pe to lega ba place musu banko ezati OK banko ezaba mabe mo esalema mais to tala nini babenga ngo nini droit de naissance quoi to tala na ba bilo ko wana to tala na parcours bon ngana osenga kaka na ba vie na biso tout ba leka na maison mère ba meka un peu ko tika mo bilo ko wana batika vraiment biloko wana y compris na vie na ngasele batika mo biloko wana pour ça moi qui to côté na l'intervention na yo olobi bien que ils ont le moins comme là yo wana je pense que ça dit na maison mère oui ils ont le moins comme là yo pesa même dégoût ya otika musique obaki au faut abandonner otika et loko wana toye bango te bon eloko wana et pas na ngai na koloba ezalaka 12 mo restriction ngai sala 12 te ezalaka nini kasi ngai ezalaka ki batunde do batindela nga batu wana pe place banguta na yebate wana siko na vana ngirengere na vana na ngirengere pourtant na salité c'est na maison mère les alaka ba boss ba nga parler na ngirengere na bando foutela na rep première répétition nga deuxième répétition nga voir coup toujours quand on a la test et 20 on a le battu pétion on va y en parler lakini na parler jour on peut ça anniversaire avec aussi na côté peut parler na vanda pétion on boit qui exaucer ça tout dans c'est toi missile voilà to beta na roi David mabe roi David a kokate roi David a yebi place à ça a yebi roi David peut manger ba 12 mai a Sarbati c'est un bon animateur na robo ya été mais na moment na yebi ba yebi nde na yaka pour na yaka vraiment mobimba mais na koma ata on demande ki ba répétition na ba utiliser banzele ba momi na otire nde zalaka na fana na biro na parler masana ka di fluidi ko na pese mbote dadi ka di fluidi ko na pese mbote azana ba kabinda kuna masa nde zalaka ala minimo ba damas nde zalaka mo misuni so isinga so na ye mo ba di mo moto so tellement viki ba yebi kinga ba fo malili wana ko ka ngote atikela e petit mo buka voisine na biso
Kete soki artiste aye bosa eleka fufunde zala kaka. Na kombo na bi arrêt. Na mama ba fufu ko lia pa banda ba batu boye ya kitoko te. Na bimi na kwa na boule mokana ke na mo place mo boye kana zo mo pepe. Na ko somba pe a ni bangole ba benga ngo cachor. Na ko kepe mo cachor na moi secret. Ko kena ke na nzela na mona skoyo e kira ba bana basi baya. Artiste missile. Bon, on a moni banzele to solo là. Missile to ba fana yo to linga yo boye. Yo pe kolela banzele. Te na lela banzele te ba sa ba fanatique ba ye so ko taka sko ne ti yo so le kasko na nzela yo kisko ba no belo. Grand prêtre Georges, grand journaliste. Mina sugi na muroza na wa ba fanatique. Normalement faut moi que ya bien moi ngasko na kina na nenga ke yo ana. So nena ke wana nzuka ne zala ide ya ku monter. Fiki sala ina butu ndena oswana ba ona ka mutabenga nga pena na abenga nga na sima asimbinga na mukongo ici il tano baluka bo libenda a on comprend na zo libende pena ya libende tanga na koya ka o face lobi kuna ba yebika ke petona fo ya rep na yati na mimanga na hôpital ngenge na miyeba te na bita so 3-4 jours na la mukate wenge moni so mamna kutana nango ya ona lo mama mbona lo ba na yebite 20 son story ya bien mais 20 son na yebike mona zuwa kana tera maloika missile parce que on a Roi David tu m'avais dit montrez-moi ton boulot ya no welenge ya mayo kabiswe so bokena ba internet boyo kam puis mamna lo ba o ba yebi histoire bana maloika bana kimboala bana pompage bana zone bana moudi donc côté na tout na habité sur histoire on bête là on tout le monde bazala. Merci on est à Mambouleki ouais to vanda na biso on a té to ke na mambo eza lelo lelo ce par rapport nous on a ba animateur yo catégorie na rosa la banane la catégorie na ngai na musique eza azui masala ngai Kunzardo Kunzardo pourquoi vous avez même thème on a même interprété Kunzardo tant bango ba bandi jet set biso déjà kuna to sala ya nzoto na ni album plus 10 déjà bandi OK on se comprend plus 10 c'est bandi le temps plus 10 c'est bandi na moment na ba orchestre ezalaki et ça qui fait na biso fali pupa ba masala be coaliser ba kasangidi moni wa masala ngai ya génération ana wana sa tibina ke fena biso fali ayepe ndi wana ba yembi na fena biso na seleo o totana ziti kamonganga malade toninga na nzoto taba ya concert mo na ka ke fia ya kana equaliser OK so to kutana na podium to boka na equaliser mumana pe ba Kunzardo ba ye Kunzardo to ya ka mwasi mase wana mwana Kongo na masara ngwa animateur bando boka pe bade makasi shabalume shabadanse shabana bombo na bosa ni kombo na bango nde génération nanga OK et pour na yo susu masara ngamo boye Johnny Mbembe nzete bema moto bema nzamba misike tobetela yende maboko masara ambulance te ambulance wana azalate obi c'est wana azalate na moment wana tambiso to boka na ambulance azalate ba c'est wana azala ana bangolati OK bazala ba c'est wana ba fina so ba juna mais azala vraiment actualité te na moment Nazolo ba par rapport ya catégorie na lelo na catégorie na ngai yangwana na tangelo ba masa tangelinga Parce que ambulance ça faut animateur te azana bon animateur aboka bien aboka bien vous attendez moi idée ya clean mo Zwa ballon Jonathan Bolingi Yannick Bolas de il faut écouter yalinga kate na boga libanda yelelele Bercy mwana il y a un l'effort il y a un bilo Bercy ouais il y a criné à la raba oh ce que nous comprenons un message à la rani n'est-ce pas fauté mais à boire bien mais à zapina mon prince tika trop maman tuka et papa Félix Soazé quoi fait ça banasi là ce qu'on a c'est pour la crine wana boka nabasi nagendaki na veti ya banasi nagendaki na veti ya banasi bandeko oyebika yebongo pena nzamba lola
En tout cas, ils ont qui est bien. Les lots par rapport à bino animateur. On dirait bison de tout monde là. C'est comme si un animateur d'orchestre bazara vraiment n'a pas valeur mon côté n'a pas chanteur. Pourquoi? Bon. Les lots comment on appelle ba leader na biso na na chana no ndenge mama comme lelo. Ba leader na biso pe mingi ba comment préférer ba ba boka na ba disque. Na biso so comprendre. Très bien. Moment tant que ça là que ça dit na janta zakuna yo ka na kaluja zakuna ba pesa makap. Ufandi pe koto santi vile ko kipe na bil na sele yo makam. Ufandi koto ki kerosene na fora na ngasarbati makam. Ba pesa ba opportunité ba pe kana ba plaire ba danger tant musuku na moment na ba chanter musuku na hôtel le matin. Comprendre? Parce que lelo ce comment vu que ba musique mo boya ba ki lelo bana na ba ngobeta beta na ba bar wana o ba ya ba cheno wana. Taba yana ba style na ba mo ba leader na biso pe ba ko mo luka pe ba mo ba kota ka ba mo pe ba kende kana bansela na mo ni to fani pe boy ko mi ba leader to te mo ba style mo boy bon c'est la mo boy mo pe facha mo mo boy na kati so biso tozo so tant vraiment te ya ko bimisa o biso toza na ngo o comprendre bon mo na pe disque bimi mo batike lo crime ko les gens on a pas plan musu se ba cartouche musu net ba biso bo ba misi do ba cartouche musu eza mais on t'a appelé boy moi bimisa ngo na no ezati parce que ba pesa opportunité ta musu ya crime encore do elo kana osenga na ba leader ba pesa ba considérer biso susu ba pesa biso susu ba chance wana o pena ba pesa ka ba animateur vous comprenez ba fabrigas maye so ndenge bena pesa ka pena neti tu ndo moni su lady mettre comprendre ce que ba so ba makama te ba souda fo ba bima ba pesa makama na banimateur baleke pa ya maestro webi c'est Dakapo Yamado Yamado na il est pas ça bon animateur quoi Yamado ça bon animateur mais qui a attendé carrière né avant aboma carrière si on a animateur tout na ndenge yo moni laka muto pena convaincre ko ben o pena nyama et puis par rapport yo mo so vendre soi o mete respect na fulano quoi bon na animateur Bazamo ebele so na vali Nathalie masananga 3 jours ale kumana motema motele bon animateur ya basaka na côté toke pa frère nanga boka na et pas fait nanga fali boloki bon animateur Chomi Nangwe raboka bien. Chomi raboka bien. Ielelele etalingate atape bake. Raboka bien. Chomi Nangwe bon animateur raboka bien. Donc mingi ba autre ba sa boulot na ba bien na ba orchestre. Donc na encourager ba ka ba bonne chance. Biso petozo ya kaka malgré ba ne balobake nazana na moi retard parce que par rapport à ba parcours mais biso petozo ya lisusu vraiment Lobeso bon animateur Lobeso bon aboka bien asala ba krine mo ba kimboka de mo ba yaka ngo na ba no sa bien makepe poto kuna chance pe kaka pona vina biso pona kamprete wata quand on a tembe azu apprécié azu moi mesure de grâce azu c'est na moi actualité azu na mesure de grâce so yemo peuple azu inspiré na cri na yemo ko kasi cri na bongo siko soki prêtre alobaki te ki ya abwaka ngisa nini ngazaka ne ba loba nani ba merci ba komaka ko loba belé na TV na internet ko finga ki danger na musique yango tala ngisa pe ka bongo siko Bill Clinton pour basser mo ba pesa ki ala tsarana ni seda capitaine na bino ya animateur tout parce que quand on parle de l'animation tout nos animateurs Bill Clinton a représenté comme qui et pas bino animateur bon surtout le big azo présenter bon ce que ba faire sur ba nono to chabangwan ba faire sur ba kaluji on dirait que Bill les a moins imposé trop na orchestre par rapport à orchestre bon
qui kalujmen ne mutu ezalaki pour tout le monde presque pour ba venir so ba nono bazala na bango. OK. Ba venir so ba nono bazala ba boaka na bango ba venir so ba juna ba boaka na bango. Mais ce yo ba yaki na style te ba idole no ba style mo boye. Mais la teli ba ki britali ke ba simba. Vetu na zala na ngomwanda mo mesko bila abena rasiko ki wana. Asala ngo susu. Do c'est que ezalaka déjà. Vous comprenez? Qui sait le déjà ce que tu es déjà hôtel de bakal nombole nombole et d'abord bansela mo bo baselo baye c'est là yé nango suno bakise le na baki style na ye basala sko style moko boye na ba orchestre tous les comme aka style na bill. Ah bon? Ouais. Il commence le na bill. Donc c'est presque tout. Donc c'est que so tali déjà maman ngo ezala nango. Mais bango siko ba yaka sikoyo ba yeko baxela ngo sikoyo moi les vieux moko boye ba biloko mo boye yango siko lelo to comment vendre to se référer à mi kana si leo na bil c'est ba se leo siko tali siko lelo ndenge lelo école de kenda ba se leo école kenda ba se lelo to ba école bima ba se leo mo boye bil mo boye na orchestre mo boye mais lingi ko lo baté ki bango ne ba école kaka ya animation balimbi sanga na sens na lobela na biki batamaye lebe baza ba olanda ngai kitoko donc ezate ke na lobi ke bango ka ba icon pour ça to lobi ka bango c'est que ba fait juna tout ce qui ba fait juna to lo la bango donc ba fait juna ba ça le total la génération des OK donc batuna ba reni une époque ba reni une époque na bango ba bilita ba yaki levir na bango ba chaki na c'est leo yango monisco e ben na sko lelo sko e bimi sa susu et puis ça soit animation valeur yo siko na ndenge animation na aria oyo zali j'aime bien beaucoup ko copier ndetinan c'est-à-dire ko savoir faire ya nani il va na boka ba voix na bango tout na boka ba voix na bango tout donc na yoka kabili na yoka seleo na yoka CNN na yoka mboshili pasa na donc na yoka ka bango na boka ba voix na bango tout na animateur ya wira oyo Jamaïque nan Jamaïque na boa quitté. Olobi? Jamaïque na boa quitté. Na boa quitté. Donc a so interpréter ndé ba fina biso ba bill. Ba seleo. E ba krina ye moko nanu te. Ba krina ye vraiment ke opener beti pena ke biso pe ba to musuna ba ko pena ba zo répéter ngonde biso to répéter ba cria ba bill na ba seleo. Na na communauté te. Mais ça na fois bien. A boire bien, ça na fois bien. Vraiment, merci l'artiste Tozo Kende. Au monde malais mais n'est toujours avancé pour que Tozo Kende rochité. Question au Yozongi là même moi ba musicien belé au noya mba ao. Et ça nango mabete. Pe ko tout nango peut-être yo pose à peine la réponse na yo par rapport à néozo moni la makambo. Parce que lelo oyo ceux qui chance pe Samelio et que pas Patrick Beckham là du maître. Obimi makasi. To traité comme qui est pas Patrick Beckham. Aux moi na Patrick Beckham to aux ali les gars na travailler à Patrick Beckham. Obi na ça travailler na katia groupe ya Patrick Beckham. Aux ali ni mwana. Te mwana ana tako ba mamba ba mwana ana. Mwana vrai mwana ya mutu ezalaka papa biologique na maman biologique. Mais tout ça là ba travailler na ba orchestre ya ba colocode. Donc ce n'est pas Beckham na travailler. Donc nazo tambola na mibeko ya compagnie na ye. Moza mwana na été. Donc naza mwana na été parce que na ye succès pas na ye mais ozaka mwana na été. To so na ye bongo wana eza terme bato ba ma lobelango. Eza ba terme bato ba ko dans les sens que ba découvrir yo ke pas Beckham. So ba lobi ke te ba découvrir pas Beckham ba to mwana ya pe ba yaki musala e pas Beckham eza lo wana ti na ye na compagnie par exemple na ye boy comme cameraman. OK. Na yebo na taper cameraman mo bazar na pe azabe na ma forte vous comprenez parce qu'on a yesi qu'on a pesi makambo na éviter so comprendre non comprendre do lo baté ba mo ke na za mwana oyaki na boyebi na yaki na boyebi na nga o pesi nga ne ba opportunité so lobi ke opportunité aux yeux on orchestre Patrick Beckham et ça clair mais moi na pe na musique azala moi na musique moi na musique azala ati. Oh, oui. Donc c'est que babiloko to comprendre dans nini. Ils ont ingratitude to ezani. Ils ont ingratitude. So il faut bimagi na maison mère, ba ba na maison mère. Lingala. Boya koza mwana lingala. Lingala eza lokani tindete omona ba langue ya portugais. Do omona lingala musuba lo bakaka ete wana mwana nanga.
mais ça lingala mo bien te on a travailleur nanga a travaillé bien en orchestre. OK. Le bon travailleur na katia compagnie, il y a place yo zalaki. Soko kei simbi. Le normalement faut le ba bongo. Mais sur les lots et comment est-ce qu'il y a mon et comment on brille moi nanga. OK. Et ça le regarder tu soit qui moi na 0. Au boti mais non boti yo policier musique au bandit aba ema na sol aba ema na re aba mi yo zo yo kate vana na se nguluma simba poto wana siku mwana. Mais ce qu'on est au route à na parler au bango mo pe ba leader na biso bazwa biso c'est que faut ya na boulot. OK. O so za na boulot te ba ozote. Vous comprenez? So za na boulot te zo ka so na minute na bi que par exemple n'a pas maillé sur Fabregas n'a pas maillé sur Bonabi boulot il s'en sur Fabregas à Zorande na kanda déjà oyeba ko rungi pa Patrick Beckham azali no mona na ye te à part na wana tout sur la ma vérité par rapport ne ba le mamba bana so na ke siko kuna na boulot te so ba Zorande o bile to za na ba orchestre na combien ba ko sala ba test vous comprenez ba rebelle ba sala ba test. Vous pouvez animer moi, il n'y a pas bois qui peut faire amrier bino fort na rêve. Vous faites d'abord mon rabo trrr tant que comme venir na kambu pe na bois kande en direct na podium mais ça te voyez kauka pa en pamba. Vous comprenez? Vous voyez kauka pa en pamba. Soyez bisanga siko mukolo orchestre osonde. C'est que faire azaki na ye na fotité nenge ya atretaki we rason ka kulutu na ye. En tout cas vraiment wana pena isa makambo ya nena uta loba dia liboso wana isa makambo ba grand zoko na nenga veri wana kena ngai pembe na lobi pembe ke musala nde to sala ka boye to yaka ne mkoluka musala na ba compagnie isa lo wana ti mutu ngana fanda na kishasa na kiluka musala par exemple na hotel Ledia tona kiku na funa kina musala ngati na kina ba CV na ngaba biloko na ngana na kina kiluka musala donc on a au sala na ba isanga sala bo tana on sala ngo bien na ko maman engagé na compagnie. Vraiment c'est clair, merci pour la sagesse. Il y a une réponse des à missile, c'est-à-dire ça n'engage que lui par rapport au lengene ya ko moni na makam to obligé était à lo ba selon biso, c'est-à-dire ba yike tant bo simba clavier boye ba maya ko commenter. En tout cas merci beaucoup. Yomoko na yomoko côté la orchestre c'est belé na parcours au salle une expérience aux ana on a propre animation et là on est intéressant qui ont adhéré orchestre et à Patrick Beckham na chez na chanson du village. En tout cas vraiment il y a un orchestre à l'aide du maître ils allaient qui nano ils allaient prophétie mon ezaki prophétie mo boy pour na beta ki générique mo boy ana Luanda na sala pina clip nango jour na okende ko tsango na oketika na TV na TVS1 na ki taper Lady Maître na kati ya plateau wana sala promotion nzembu na ye oya nini surtout na Luanda batoko tutana tu wana nzembu wana na yokuta ngo sala promotion na nguna plateau. Sono na se référa ki na maloba moko ya mutu mo ba ebisanga père moko boy père spirituel na mo boy ay sanga ke mais c'est le monio obimana leader moko boy tamuso batu ba ondi mateke ya zala grand leader à lobby à Congo pe Afrique pe mokili mobimba mais aux agène beaucoup d'aller na occasion moko boy ay sanga ko forcer na ndolete beaucoup dans la kana mutu mo boy mais ça moi difficile pour nous comprendre yo mais comme na moment on va comprendre yo comme na makam ndina yaka atana moni lay na na force na ko panete simo betinga ti na zongi et puis na bo sanité masara mo boye catholique na maison mère catholique na PC bambo de place ça catholique a bisanga lokana na tongo isinga ya ndemo ngozonga su wenge boye tala na muto na tala na Beckham landela na Beckham na yesko na plateau na yokuta na ye musko ndenge saki na bi oswi betting ngai na tika pe mama ba générique on pe na baluka na zonga Luanda na ye ana Luanda na kuta na ba chaîne mo ya yo foto ke tiko ba muto mo we docteur Matubakana na ye pa docteur Matubakana na ana kana taki na ye mo na prêtre na ko bonate na kota tipa mo na prêtre na ye ba ki ete na momana
taka na kota na porte mamo ye moko betindi ba maître na ye ah bo bengi na no chaîne wana bo bengi na no asanani na ye pe na komi wana do tuna ngala ah ya usanani na bitanga ngana artiste musicien boy ah skolingi ni na bi ah boss ngana ko sambongo te ngana ko sa venir nanga ah kabi ke bato bele ba ya ka osenga ngambongo bango ba ya ka pesanga mais yo boy mbongo yo no biko za na posa vie avenir na yo na bi winga na besoin avenir nanga so za na orchestre mo boy za wana ke na ko za na pui na yo na ko ke na wana pui na yo o chenga wana na ko ya pona sala boulot na ngana otala ne carrière na vie na nga lobby ah tipo na mona nga drôle na bi yo musique mais na bengi si mi se mo asoya ndenga zoya esprit nanga il faut kende kapana ayebi senga na minute wana kombote après lobi na otazo yokuta na susu ayebi senga te beka maoya ah so tellement moko bande na kin ila ninga susu ina ngoti ah waseke orchestre no fona kinda ngukaka pe jour beka makita lady maître jour kita na aéroport o ya Luanda tango akita bimana metana na epa matubaka na ko bimana e premier muta pesa mbote ta pesinga mbote kalinde niko apepele leader pina ndenge matubaka na subane na kenda pina sala test bana Luanda butu baebi abwaka ya danger ma mutu ekenda kitoko pina ndena bimakini na kenda pe kini bayambanga bien dona koma na komi lelo nazala isipo ya koyoka CG Serge Nguma na PC lisusu wa mbote ayebisa abengi Deya Horizon abengi chef d'orchestre na biso la stay ayebisi bango moni ndenga yeboy azami c'est effectif ya orchestre Mota na yoka effectif ya orchestre. Taba pesa nga opportunité miko en tout cas vraiment na tika etante. Ba yebi Deya na biso yebi Horizon solo. Misilo yebi o nazana ngo tan, yebi o nazana ngo tan, yebi o tan nazana ngo na koma mamulo waneti mutakala na orchestre. Pour anini yango mamungo na toto beta li solo a. Très bien. Soko yebi déjà boulot, yebi déjà. Comprendre na yaki mamu tan ba changa mamu na zawana. Na koma pe concert bo miko na ngezawana. Missile, histoire, deuxième volume, mais makala mingi to besoin na deux génériques. Tosaka vina yo komona bikamwe. Tosaka vina yo komona bikamwe. Emmanuel Ilito, papa na Samuel, yige malunga le pétrolier. Tosaka vina yo komona bikamwe. Conseil. Ilo monsieur ezata pa wana. Ilo que c'est belé na ko boka bongo ne sauter parce que disque so bima bato belé bazela ngo le 8 novembre disque so ça déjà na marché. On découvrir nga lisusu. Alors, merci beaucoup. Est-ce que crois-tu que la musique peut simba esenga focus? Nga sambela na fort. Obi na sambela makasi. Nous avons le Congo central. Est-ce que maman nangai qui son âme repose en paix, maman Antoinette, que ton âme repose en paix. Nzungu, moni mona Congo te. To saka vina yo mona victoire. Robert Tagaso yi. To saka vina yo mona bikamwe. C'est grave vika yangwana. Tambola ka bien. Yeba oyo sala. Sala ka ba centre ba lobi na yo. Au pays ba c'est très balobi pe salango. Ouais, salango. Salango ko. Perspective na yebiso ke te ko liangu bate. Ouais. Oh papa ko lutu na mina lobi moni nengo zo kende classe boy. Moni nzela na to moni ba pesio lipa. Ko liate, si ko liate. Congo central mingi bankulwa, ba yokela bankulwa. Ah mobiso yo to yebido yo mota molo ba. Mais nga sambela fo, nga pena. Nga sambela nga fo. Moni mona Congo. Batino so bakomi ka boye. Mwana Congo. Ba inspiré ka po azam Congo pet. Ka côté na biso ka ba Congo. Yo mo za mu ta religion ni. Nga. Nga 200 fois mu Congo. Non les bato ba 100% mais nga siko 300 plus 400% mu Congo. Vraiment na Congo central. Ya tongo na bota masu na boma. Bato maboma, bazako boma. Na tuni na ndenge ya religion, on a vu que na Congo central. Na ndenge sko ya religion, oza chrétien, oza musulman, ozali nga lukanga na ba anglais nyonso. Ah, lukanga na ba anglais nyonso.
Bana Congo Santane bobanga rakisi alors banani bota la biso banani bozo chance ya ozo mbote epai na yo potomo que déjà vers la fin. En tout cas bambote na ngai premièrement na banina bambote na ngai Biki Rouge les grands man. Ah Biki Rouge les grands man. Ya mère Paulina boss des boss. Yaza patron. Biki Rouge patron Biki Rouge les grands man yaza patron. Balobi aza muninga ba baleine. Muninga ya haute mer. Ah oui. Donc na PC bambota trop kota zali et si que na bourse sanité Gishana Firenze en direct des États-Unis. Merci pour nanion soso sala pour nangai et si que na bourse sanité Rosimbaya en direct de France, mon ami Yoyebi. HK Lourboa, maître Lourboa HK en direct des États-Unis na PC bambota trop Marcelo Kadilou 10 à match. Métier noir na Kabinda, moi na boss aza boss. Moi na boss asa boss vraiment tala ba tundra ana boss Emmanuel Ilito papa na Samuel ya mère chance na Lufu boss na habité na koloba nini yo mo de jeux qui déjà de balibanga no ya tina ba disque zali merci pour na nyonso tantine moi sinzambe tantine nzao moi sinzambe ya mwindu ndeko na ngai ya menga toujours bambote no koto zali est-ce que na bosanité dollar pour tout Staragondo dollar pour tout Staragondo patron Fondation Mundabi leader Noël na Lufu leader Noël na Lufu wana na peso bambota trop boss Echeverry na Lufu na bosanyote Karine Badiama na peso bambota trop Sermora solo la bien, mère moi solo la bien, Mwindo wana, na bosanité Charlie Loboya, grand prêtre, Charlie Loboya, grand prêtre, na peso bambotra trop, Lionel Isso, assassin, Yafatu, Katalea, ainsi que na bosanité nani, na bosanité awa, presque na kina wana, Dieu mi gloire papa na Victoria, na peso bambotra trop, Biki Rouge les grands man, boss na zongele lisusu. Biki Rouge les grands man ya mère Pauline, patron des patrons. Boss na ozonga nyoso na maboko na yo boss. Et puis Doris Nzao, patron boss Darius Lando Nzao, papa n'exaucé, balobi agence ça moko na Luanda. Donc soyo kabinda olingi ba memelo biloko ya bien et comme na condition bien, il faut monaka directement na jibomba ya vina biso Machuda. Okay. So komika wana référence ça wana au mona agence ya vina biso Darius Lando Nzao papa n'exaucé, patron. Merci à trop pour na batutu, merci ainsi que ba bureau na biso tout ya Luanda, CGC Ngumba CGC Boule Poiti, mettre les petits bino tout en tout cas vraiment na pesi bino moté na batutu balinga ngaba na kin président Patou Gigal imbattable tosaka vina yo komona bikamwe conseil nazawa conseil merci Peggy Mouna papa sika golois conscient na pesi Peggy Mouna na pesi mbote bongo epa ya ben Willy les Gabonais les seuls fantômes qui sourire. Ya liboso moi liboso ya famille Ben Willy les Gabonais les seuls fantômes qui sourient na pesi mbote pa ya Bodil Matadi Gabonais sana mboka ho na habité na komona grand prêtre ndenge nini Ben Willy les Gabonais na bosani TV na biso Paulo dos Santos les guerriers Voandu ya mboka Paulo Mulai donazo le la mama be na bazara na Bodil Matadi beauté plus l'argent na habité ngana zunga kabo vraiment les États-Unis d'abord à Diego Outiti dollar papier mouchoir ça se passe en billet vert. Je m'appelle papa mon ami de tous les temps de tous les jours maître 113 Ngomba Golgota tout Luanda Kolia et ceux qui n'a chanté Jantar Pezali maître 113 maître HK Lourd maître lourd HK na pesi nambote sikazali na pesi pe mbote bongo pa DJ Care 12 ainsi que bateau nyonso balanda biso en direct aux États-Unis Yolande les Kama na pesi mbote motema ya Yves Kisombe pourquoi ne pas aussi penser à l'ingénieur Innocent Mafuta Moto Pamba. Je vais finir pour dire merci aussi à les boss Roby Visor Aigle et à Mav Mavinga et garçon hollandais un peu sur Pembo Téléboss et ce que je vois mieux dans ici et pas à papa Franck Boukassa de la fondation Ismaël Franck
Boukassa. On se retrouve à la prochaine. On est toujours ensemble. En direct de Paris. On est ensemble.